Bonsoir, bonsoir, bonjour, très chers abonnés. Nous sommes là, Dada International. Merci beaucoup de rester toujours concentré, de rester toujours connecté, de rester toujours branché. C'est votre chaîne, le choix de l'excellence avec la femme à plusieurs options. La daronne 2000 titi de la maman de tous. Voilà. Les lots ça des lubu na biso yambika. Wanezaka déjà présentation na biso. Merci beaucoup pour la confiance. Merci beaucoup pour notre soutien. Merci pour notre appel. Merci pour la motivation. Merci pour tout. En tout cas, bolingo bozo la kisabiso, ezo sala biso bien makasi nzambalola a pambola biso, voilà, a pambola bino partout bo bazolo ngula kaba mega na bango pona ko soutenir biso. En tout cas nzambalola azonisela bino ebele koleka. Nous sommes toujours ensemble. Karibu kumeza iza elubu na biso batonyo so balingaka mingi. Voilà, il a to pusana tanto lansaka bo il a to pusana présentation déjà tona tomate na biso ya mbuma, tomate na biso ya kitoko, tozana ndembi na biso, tozana poivron na biso izawana, tozana matungulu, tozana gubeni, tozana ail, tozana marinade na biso. En tout cas muscade na biso ezanga kiti par rapport ya recette na biso ya mokolo ya lelo. En tout cas kwisi na biso pezala kiwana bepis na biso pré awatiko tozaki na mbisi na biso o babengaka mikebuka. Voilà, huile na biso ezalaki wana. En tout cas recette na biso lelo mbika pembeni he mama ye bepis na biso toujours prêt. Voilà, tokomaki déjà na étape to lingaka tozi mbisi na biso totie yango na mai, totie na moto, totiaki mai ya moto te. Soko tie mai ya moto kotia yango susu na moto te parce que eza mbisi eza nyama te, eza mbisi ezaka mwa makasi menga na tiaka yango bongo pona olongola mwa banyama taka mbisi okauka ndenge ezalaka. Voilà, natie muscade na ngai, natie muscade na ngai, natie céleri, natie ail na ngai, natie ba épices na ngai nyonso na liboka. Donc muscade na ngai, natie ndembi, natie marina et natie muscade, ndembi, ail, natie piment na ngai moko, natiaki vraiment mbuma piment moko, natie poivron na ngai na banziko tuta ba épices na ngai nyonso. Voilà, na tuti ba épices o na bongisaki par rapport ya recette na biso ya mikebuka lelo tokosala yango na mbika na biso. Voilà, tozala toujours wana, tozala toujours branché. En tout cas tokozala de site boyebiki avec Dada International. Voilà, na ekobakisa sko mungwa poto tuta yango penza très bien là et sangana ebela kitoko makasi. Voilà, tango biloko na biso to sentaki ki libuka na biso elembaki, matungu na biso pe to chaki elembaki kitoko. En tout cas toyaki kozwa mbika na biso o to bongisaki déjà propre là. Voilà, mbika na biso ezalaki bien, toyaki kosopa yango na kati ya libuka oyo ezana ba épices na biso, ezana matungulu, ezana ndembi, ezana poivron, ezana ail, ezana ba épices. En tout cas après to bandiko tout yango, to bandiko tout penza. En attendant mbisi na biso ezalaki na moto. Voilà, nataki mbisi na biso na moto mikebuka na biso ezaki na moto api na zo tuta na ebetela mino lisolo enzambe nanga kolamba ba yekolaka mekolamba eza sacrifice na tuti na moni kibiloko na ezo sanga na kitoko tala ndenge mbika ngi ande kosanga. En tout cas na ba lelo penza il faut ebimisa mafuta na zo tout il faut ko tuta boye ko fina ka ko tuta ko fina jusqu'à ce que ekobimisa mafuta ya bien ndenge tala mbika nanga déjà nde bozo mona ke mafuta eza déjà. Voilà, mais mafuta ekobima vraiment na ekobakisa mai muke ya mai ya malili, na bakisa mai ya malili na bakisa mai na ngai ni muke. Après skoyo na okoma sko ni étape ya kofina ka, donc nazo fina bomoni tellement bimisa mafuta ekomoka bwana ona liboka moye kangama na liboka ezate komu kangama nango na liboka. En attendant on a 6 osala mbika langa kuna na ekotala mikibuka na ngai. En tout cas nazaki na besoin tuka te po engeki kopanzana. Voilà, ezwaki mai moto bien na kitisaki yango na ekomata sko mtungu ezaki na mai. Voilà, na zipi yango après na ekozwa mikibuka na ngana nazwaki mai wana ya moto aliboso na sopaki. En tout cas nataki yango vu que ezalaka na mwa banyama et tout, eza biloko ya kokauka na basalite. En tout cas na bandai ko bongisa yango
très bien là na bongisa ki mikebuka na ngai na bongisi yango très bien en attendant kuna mbika na nga déjà ebandaki kozwa forme na yango ya malamu voilà na longoli ba mikuwa ba mitu nango ezaka vraiment importante pour na kolia voilà na bandaki ko bongisa mikebuka na nga kitoko. Merci beaucoup na communauté mobimba congolaise partout au bozota la biso. Merci na famille Libota, merci na les compagnons de Dada International. Bonne année, joyeux anniversaire à mon fils Anthony Salam, Balobi, ma première maternité, mon garçon, mon amour, mon tout. Donc, baby, c'est lui aussi qui est derrière la caméra, mon réalisateur, Montréal, Anthony Nzamba Sala yo bola moi ko ça pour ça monter malayo Nzamba batela yo voilà, on est allé pour mon garçon, mon fils voilà. Après na ki kolongo là mais que beaucoup la nyonso ton na lungu longo salité nango bien na lungu yango après na lungu miku na kabolo na mitu na lungu miku na kabolo na mitu parce que ezaka nango importante na ko tsa yango lisusu na mai ya propre na bandi susu ko sokola yango très bien là ko passer yango de façon que zelo et tout biloko nyonso elongwa bien voilà en tout cas talande mikibu comme ce comme qui propre là. En tout cas, comme qui bien la bande déjà coupé ça envie de manger, je vous dis envie de manger. Merci beaucoup pour la confiance. Je salue mon frère, Babi Makile Zamaïté. Soya Munoko Nangai nourrit chaque Congo en direct du Canada. Bambote beles kozale ki amoto ali ana yaki kulika mbika la bise pinta mafuta na kulika mai nange toka ki pinza na tskai mai nange to kita ona sizo bunza mikibuka nanga na ye na tali mai nanga itoka ki kitoko na eko zwa siko mbika nanga na bongisa ngo kitoko na luto na mantiko cha bambuma na mai oyo ya moto. Je vous dis ezala tande nzambe na lola mbuma kitoko makasi na tiki yango siko etoka après na ke bongisa quiz nanga donc tout ça qui mekebuka na biso na mbika après to bongisa ki pe quiz na biso to bongisi quiz na biso kitoko makasi. En tout cas merci beaucoup na bino nyos pozo benga biso bozo edaka pe biso balobi kolamba ba ekola kamtaleki muninga na kolamba azate voilà voilà tant to bongisi quiz na biso to yito lekisanga na moto en attendant mbika fetoka mbika penza il faut etoka mbika so ebeli bien te elekisaka libumu esalaka fanga et tout ezaka bien te faut pas manger de choses ou quoi indisposer bino yango na penza tango zolia biloko na yo ezala bien voilà ebela bien mon salamba motema pio donc ba mourir à cuisine ba mourir à cuisine ba ebi ke kolamba il faut kolamba motema ya kokita voilà donc ba bonisi kwistanga na zipi yango bien na ekotala mbika nanga na monki mai ya liboso na tsaki ekitaki penza na panza ngona katikati il faut kotala kambika na katikati bonde za mobeso bomoni ndenge za mobeso malgré mai na nyonso na tsaki mai nyonso sili mais mbike za mobeso donc ebeli likolo so bolanda ke te na tsaki penza soupe nzombe na lola na tsaki penza mai penza na tiki yango siko eto kata na ekotala mbika nanga lisusu benga binzambe après na banda kotala lisusu faut kotala kambika parce que mbika nanga peneza ki mbuma tozomona tout rependa na longi mbuma koko la singa bite biso na kisangani to liaka mbika ya opanza na biso to liaka mbika opanza. Voilà, tant on a tali mbika nanga et tout, na mona ki mbika nanga e bandaki déjà kolemba kitoko et en fait ebela ki déjà na kati c'est bon na yaki ko kitsa mbika nanga et voilà après na leka ki ni étape ezaki ya kota huile nangai koleka ni étape ya kobongisa be piste nanga a déjà na sokola ki tobosa na be étape te a déjà na sokola ki mikebuka nanga bien là déjà na bongisa ki yango très bien derrière lungula mikuwa na lungula makambu tout kitoko voilà ato koma ki ni étape mon susu o ezalaki ya koleka na kobelisa sko be piston moftange zui moto zwa ki pena moto makasa en tout cas lokuta mabete na boya ki ke ai nanga ezika na tala bona zui moto makasa woni nde ai komé ko sala na bi pardon na sopilomba mo be pis nyos na ba ko sopa be pis des autres dans sopa be pis en des autres ngabi tomate kita kuna po ekende ko maya tomate na o be maya wa sauce be tomate na eziksa ni nanga te ai nanga te na banzi ko balula ngamba ntuka ko lambo ba ye ko laka e ta na tomate ko na zuma mai wana tomate na bite
na kotika eloko te nazoka pipi kota kuna pipi le koti kuna Seigneur Jésus moko aidanga mwa ezika ezate po tomate eko dominer na bandi ko balula na baluli yango très bien na bandi ko balula na tika tomate ngai matungu na ngai ndembi na ngai poivron na ngai ebela bien pour to comme na itapa sauce voilà place soupe ya makwiti mamela ezalaka voilà na bandi datiki yango wana biloko nangi ezotuka kitoko. Merci beaucoup à Nanou Lugengo balobi ma chérie on dirait ya France na bonisani yo te na net ndombele na bosani te bato nyonso baotala biso na Canada na bosani te na États-Unis na Londres partout en tout cas merci na France na Irlande na Finlande en tout cas na ozwa ba appel na Hong Kong, merci Australie, Allemagne toujours de cœur, na Bosanité Suisse, Suède, en tout cas, vous avez les partout, vous avez Angola, en tout cas, Angola, Afrique, na Kinshasa, tombe pistanga e beli na kitisi yango, na ekozwa sikoyo, na nzungu nanga na zongisi na moto, wana be pistanga e belaki, mbika nanga deje lembaki na zwi mikebuka nanga na sangisi yango, na mbika nanga uyo na bongisa ki deja, wana deja mikebuka mtita ki propre vraiment, na ekozwa ngo na sangisi kitoko makasi na yezo sko sauce utala ese belaki kitoko makasi ebelaki kitoko makasi na sangisi yango na ba biblioko na biso eza mbika na biso en tout cas bon on a tchaki ma ebele na mbika pour na ebeki o ko tikala ka onde na olambela ya mwana ka ndina na nzombe na lola Seigneur Jésus likambo na ko konte mbika nanga ebimi mbuma en tout cas lelo penza yo pantenizate kolamba bae kolaka na bakisi mwa marinade na biso na baloli nzambe na ngbomo ikolo Yesu Masiya Seigneur Jésus pima na ngape avec ezaki na zipi na binata kamonte ko tala biloko na biso maman na lola Seigneur mukonzi ezo sangana kitoko supu Pepe nzombe ça donne envie hein, Seigneur kolia epesa kimi epesa esengo epesa makasi epesa nyonso ngana lokwa pasteur mutombo abi usala ndeni bozanga peti ngakotala ngapenza mapamba bosala ndeni muna biloko boyo na liaka te na zipi tona ekotala lisusu en tout cas na mona sauce ya mwebeli tona ekotala lisusu bolimbisanga ngana liaka de ana mulimo avant biloko ebela na ekotala biloko na nga en tout cas vapeur olinga elinga bebisa biloko na biloko au nom de Jésus attends la boy na bingo mbika wanye Jésus Seigneur Jésus en tout cas kolamba bae kolaka vraiment na yekoli la sebno na yebisinga nde basala mbika mbuma boy nazaki awa na sali boy raté na sali to ami balé et sali mususu esali te ko wamsa ska bi t'inquiète na kisangani to kinda bungu voilà après déjà biloko na nga e banda ikotoka kisangani baliaka mbika ya kupanza na mbuma te abi ya mbumeza ya batabandundu na bakonga be na mbisi ko na biso na tobenga ke mamu na bimamu biso nyonso toza bakongolais donc na kolamba ya mbuma abi malamu nzambe ali na lambi pe mbuma ebelaki après to ekoleka na étape na ekotala kusinanga ona saisona kyango na tika kyango etoka voilà kusina biso yango yo ebandi kotoka pe bien voilà merci beaucoup na bino nyonso bozotala biso merci na nourrir chaque ngongo babi mutaka baka ete nourrir chaque ngongo en direct du Canada en tout cas des gros bisous na bo santé famille nanga mobimba famille kanda partout dans le monde entier Ramses kanda Feza kanda Ali Kanda ya Feza Master en direct du Canada et des États-Unis Fatou Kanda na Bosanité Mariam Kanda Prince Ilia Kanda Mama Pasteur
Omba Ornella la vraie, Chako Kanda Kanda, Sele Kanda Kanda, Eli Iluku, Exaucé Mama Mia, Nabosanité Mama Top, moi ça zanga génération, Nabosanité ma fiche Theresia Salama. Donc merci beaucoup. On attend que puisse na baloli les sous na moniki. En tout cas on a que ya makasité, mais au moins les gens qui ont besoin ba makilana elungwa. Tant makilé lungwi na ekozwa il na ngai na matisi na moto. Voilà. Kulamba ba ekula kabona déjà mbika na nga ebela kitoko. Tant il na ngezi moto sauce nini pour ni kwis na bumende na baboli babola kyango na tchakango be épice na nga ou na présenter biso ne bandeli na tina cholo na bi yo enge pega moto na bi yo kopela moto te voilà na bandi ko sala quiz na nga tant na zo lamba na zo yemba e bientôt dans international na studio na bonanga na studio bientôt bozo zwa nzembo na ngai na lobby déjà voilà na bongisi quiz na nga kitoko. En tout cas quiz na nga tango kalinga mi bomoni ya lekwa na tokisaki mwa ndambo mwa kotokisa mwa kaya ko babula wana après na eko kalinga yango bomoni ke quiz yango ezaki ka na tendance epela nga be ko pela te au nom de Jésus moto kaya nzambe ne ko pela likolo na e Zambe kolamba ezaka gumoko anga kama ndi betu msuba ko lamba te ungalinga nango lamba yo ngolamba to ngolia ngalinga situ so ngamona lambi ndena lia kitoko situ so na mbelo kuna za ngo posa kusanga ngwana ebela kitoko makasi tukome pe déjà ko kini na suka tukome na moment on ba moment préféré moment où tu as explication ti moment moko inoubliable moment ça la suba bien ba chebe de voilà na eko zo ko mbika bomoni mbika na ngandeza na zombe na bombo koles masia seigneur na lia na nga pardon ko deza na una pomte ya avant la tabie folia avant bim folia makamnyo so kitoko voilà biloko ya miso to komai na suka. Merci na ba abonné na biso nyonso, merci na ba compagnon de Dada International, merci na, en tout cas vraiment bato baza ba abonné te ba Olanda biso nzamba lula pamba. En tout cas na moni penza ki bino bo Olanda penza mingi to landa ba vidéo na biso tina suka to zo ka ba résultat oyo ya malamu. Merci beaucoup na ba abonné à Dada International, merci na famille Libot en tout cas bazo tika biso te, merci na ba amoureux pe ba amoureux nyonso ya cuisine Karibu kumeza ila kisaka biso nyonso to pusana to ya pembeni to pusana to ya kolia to pusana to ya kosepela to kotesa esengo pe kimia parce que biloko ememaka nango problème te biloko yiba lamba kaka mikebuka na biso nambika na biso yango wana. En tout cas ezaki vraiment kitoko makasi nzamba lula apambola soki nzambe azongi te tokokutana mukolo mususu na numéro mususu ya émission na biso to continuer kotala ba vidéo tina suka. Merci na Anthony Salama, joyeux anniversaire à toi, des gros bisous. Mbuma esengo mbuma nkimia mbuma ya makambutu ezaki tikoto beta ka on système à jaune. Voilà un bon foufou ku système so pesa ki pré. En tout cas biloko nya biso eleka kitoko ba bisous na biso nyonso bye.